Shalom nabana nzambe nyoso de partout ici kabuzwami nzambe nanga apambola bino. Bien-aimé na pamboli babone nanga ya TikTok, babone nanga ya YouTube Feza TV officiel. Yo mutoza na TikTok okolanda video oyo ya kolanda continuité na Feza TV. O s'abonner, o partager. Bien-aimé, vous avez l'habitude ya ko partager ba témoignage. Nazana baninga nanga onga na perdre na 2026 oyo. Na Koufeli Nadine Wembia, moi c'est général. Na Koufeli Jigi, copine nanga. Na Koufeli Dada, copine nanga. Na année 2026. Et si c'était na beta témoignage oyo, et puis na yebisa bana nzambe bazala na kati ya bokebi. Bien aimé, na lingina loba likambu oyo. Bino batu bozwaka likambu ya papa bana nanga gingombe lokwa buzz, lokwa matière, bozwaka ngo lokola matière te. Lelo na yoko yebisa bino, bozwaka ngo lokola matière te. Yo mutu nazo yebiso ozwaka ngo matière ya mafinga ya ko humilier. Yo kana peso passage ya Bible. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Yo mutu zo finga, continue ko finga. Yo mutu zo chola, continue ko chola. Menzambe asimbi salaire ya mutu na mutu selon œuvre na ye. Selon œuvre na ye. Mutu na mutu azana histoire ya vie na ye. Ya malamu kompe ya mabe. Ya malamu eza histoire oyo zo tisser auprès de Dieu. Ya mabe eza oyo zo sala na kati ya mokili eza histoire na yo. Nga nazo tracer histoire na nga na Nzambe. Yo reste qu'on appelle ce témoignage. Papa mwana na nga ya liboso. Nazo pesa o opportunité ya témoignage yo landanga malamu. Pendant que na Koufeli baninga ba proche yo ka témoignage nanga. Papa bana nanga, papa mwana nanga ya liboso batu batuna kanga. E bongo ka okangama na gingo me bongo papa ya bana no papa ya mwana nanga texte maître texte. Aimé Kapanzu, mécanicien na DGC barré. Bana ozone so balandinga bako commenter. Abelate. Akufa na crise ya nerf et katana. Le quoi c'est que mutu a réseaux sociaux te mutu a mabokete, moye makamuna yeye bana ezate akufa. Eza na mutu moko akomelinga ta on alobaki ki azalaki na mwasi na ye. Menga na bandaki ko vivre na ye. Azalaki na mwasi na ye. O babala na kite. Mireille pe aye bakinga. Ke nazalaka epa nanga nazalaka na ndako. Yo kasko place oyo. Bien aimé bino batu o eza place ya batu ba oluka délivrance. Bino batu bozo luka délivrance. Bo se débarrasser na nyoso o eza comme prison ya ba vie na bino o bo vivre na kati ya ignorance. Pendant que dans les émissions na Laetitia mutumo alobi oyebaki ki aza marié et bongo linga ki epona nini yoka. Nga na uti na monde ya théâtre. Nazalaki mutu ya maboke. Je faisais tout. Sauf ko simba kisi, sauf ko mona nganga, sauf ko sukolanga nde na sala te. Natikala ko fréquenter ni Braza, ni Boma, ni Matadi. Mingi ba comédie babando ke Matadi. Nzamba salanga ngolu, c'est une grâce. Landanga malamu. Et comment ki na moment moko, na comment ki na souci ya vie nanga, yo mutozo luka délivrance, ozo luka stabilité, zalana no liboso na souci ya vie na yo. Na comment ki na souci ya vie nanga, na se stabiliser na mona ki vie nanga, na lolenge na zo tambwisa ngo eza malamu te. Ya liboso na bandaki, na boya ki papa ya mwana nanga. Conscience nanga et comment qui vivant na lobité il faut na luka mobali nanga moko na boy ko luka mobali ya mutu lelo alala ki koto lokwa likelemba lobi alali koto o kona mutu ye mutu akotondola parce que yende aliaki mutu asuka na boya ki parce que conscience ya ki bomwasi nanga etelemaki
Naboya qui est au kabwana na maître et texte sans problème, sans ko soit sans ko bunda. Et na yebisa ki ngabi na lingi lisusu te, il faut na luka mobali na ngamoko. Après avoir kobota na ye, nazwa ki conscience. Bien aimé, et loko moko te tikala kozala trop tard na vie ya mutu tant que oza vivant. Tant que oza na bomoi, tant que nzamba zo pesa opportunité. Et ça na makambo mususu, il faut koloba stop. Faut koloba non. Na kabwana ki na ye. Alandi ngabi espérance. Mireille to balana te, to bota kaka. Ngabi te, lokola deja bozala na ye, zala kaka na ye. Ngana luka chemin ya mobali na nga moko. To kabwana ka bongo. E na luka ki mobali na nga moko. O zala ki gingombe, o apesaka polémique partout. Landa témoignage na nga. Eza témoignage. Nzamba enseigne kamutu na lolenge na lolenge. Nga nzamba 8 ans ya ko enseigner nga na environnement na nga. C'est ça, la Bible nous dit que la nature doit vous enseigner. Eza enseignement ya vie na nga. Na lukaki. Na zuipe. Avant nazwa nazaki na garçon moko Yannick Mawaku, je te salue. Bana zone bayebi ya somba ba joueur Yannick Mawaku, j'étais avec cet homme là, mais azaki déjà na moi mobali na ye. Azaki déjà na moi sine moko boya famille Mandalala. Bola nanga bien ana otanga ba kombo parce que ngana ya kana mensonge te. Témoignage o eza vrai et kangola ka ba vie ya bato. Mais les enfants de la perdition, et bon marabango kaka, et bon marabana libebi. Parce que mutu mususu olanda témoignage, aye ko finga, aye ko commenter bêtises, yeba ki aza mwana libebi. Moi je ne suis pas là pour na bana o babunga, je suis là pour na batu oyo, baza na souci ya kokangolama. Neko koma na Yannick Mawaku. Mais Yannick Mawaku bandako vivre na mama Gigi, il n'est plus. Akufa nzamba zwa lokumu pona liwa ya mama Gigi azalaki famille Mandalala bana ozone na ye kotala ka ke ye peka mwa ete parce que azalaki déjà na chéri na ye moko boye ba umela to kabwana nde na ya kolinga Gingombe nakutaki Gingombe célibataire azalaki na mwana na ye moko Josel mais azalaka na no bébé ya ba mois ngape nazalaki na Emelia azalaki na ba 3 ans. Mais pendant que tokabwana kinaye papa mwana nanga liboso abanda ineka kotinda mbongo alobi Espérance nga muna botisi yo ozalaka na famille te na Kishasa nga nakola sans maman sans papa nakola na vie kaka ya boye ya baninga mais gloire à Dieu natikala kobeba tende lelo na moni baninga babeba makasi badiamba ba tatouage banini nga nzamba salanga ngolu. C'est une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Papa moi nanga to bando solo lané bien maître texte to bando solo lané bien et mon na oleka na garage pendant que na komaki koluka Jésus Christ de Nazareth koyeba vie na ngezo kende ndenge nini na bandaki kozwa kaka ba message na oke kopesa ye depuis 2017 na komaki koke kopesa ye Aimé Katala na lali bazola kisanga boy Aimé Katala et komaki na 2018 Aimé kaye kokufa na crise ya nerf. Avant kufa, il y a de révélations na zwaki. Bino batu bozalaka soki mutu aye kopesa révélation. O traité mutu aliboma, o bandi ko finga, o yebite histoire nini nzamba zo sala na mutu wana, mais yo ye ko finga, continuer. Apocalypse chapitre 22 verset 11 nakabelo passage ya Bible wana ekoma malokola ancre ezala lokola lingwele na corps na âme na esprit na yo ozo continuer na mabe nga témoignage nanga eza pona ko fortifier bato na bandaki koki kopesa ba message pendant qu'azalaki vivant na kena kopesa ba message ayokanga te papa mwana nga eko kufa na crise ya nerf maître texte ya kufa na maladie te maître texte ya kufa na crise ya nerf ekata na kufa na ngaliema j'avais pleuré nakokaki passe pendant ki akufaki nzamba permetaki
namona isika nini akendaki. Nazwa ngolu te lokola maman Rebecca Ilunga, je te salue ma soeur. Nazwa ngolu te lokola maman Irène bakufaki bake visite basekwite. Nga ezalaka na lali ndambo soki lole décider et révélenga. Et nazwa ki ngolu ya komona continuité ya papa bana nanga place akendaki. Ya liboso tango akufi na 2018, 2021 na komi komona ye. Abimelinga mukolo moko na kati ya ndoto ya Espérance. Awa na mbongo te. Mboka taya naza na mbongo te. Po azalaki na ba mike na ye. Mutu ayebi mettre texte ya bandaki kosimba parce que azalaki vraiment grand mécanicien. So mutuka no epela raté pa na ye epela. Et pa na ye opela. Spécialiste na Mercedes. Na marque tout. Na vision na Espérance na mbongo opeso te. Awa toya tozala na mbongo te. Bapesinga kutu mission na buka immeuble oyo na makolo. Bien aimé na moni immeuble ya mulai. Abuka ngona maboko sans marteau. Na komaki komona ye. Mukomusu na moni ye afandi kota désert na combinaison ya orange. Batie ba chaîne na makolo. Bayebisi abuka libanga na maboko. Bino batu bo ignoraka. Prison spirituelle les arts. Ça dépend. Misala na yo nini ozo sala na se amoi oyo. Awa ozo vivre ndenge nini, ozo se comporter ndenge nini. Kaka oyo ozo sala, selile ya numéro ya masumu na yo ekozela yo pe châtiment. Na koma komona ye. Yo mutoza ndumba yoka tellement papa mwana nanga zalaki mobulu ya basi. Azalaki ekolo moko boye na koki otanga kombo te bazala vraiment mobulu pona koluka ba polémique na ba distraction te na ba commentaire. Na komaki komona punition mususu ba pesa ki ezalaki ya ba testicule. Soki testicule na ye vimbi na peni evimbi comme munene boye epanzani. Soki vimbi epanzani ezo panzana ezongi lisusu ezalaki punition. Par rapport ya instrument ya kindumba oya bandaki ko salela ezalaki peni na ye yango babandaki ko torturer. Moko mususu nzamba permettre susu na moni bauti ko kata bango suki nyonso kande basalaka ba détenu bazo pakola bango mai moko boye na mutu e mai wana bandaki ko suwa pona bandaki ko mona expression ya elongi na ye. Bayebisi bango bakata tala bilanga munene. Bilanga munene za lokola okangisi komini ya Kitambo na Bandali nde bilanga. Babuka bakata bilanga na maboko. Et bien aimé nzamba bandaki ko permettre na mona parce que nyonso to monaka ça vient de la part de Dieu. Ce qui Saint-Esprit a lobi enseigné olole enseigné yo et ko banda ko révéler yo makambo oyo satanda kité. Et na komaki kolela na binzambe na sala nini. Ezalaki enseignement ya kolakisanga que yebisa batu na mokili batika masumu torture après liwa ezali. Bien-aimés, dépouillez-vous, repentez-vous. Basali ya nzambe bana nzambe bo se repentir et puis bo se dépouiller, bo confesser ba masumu na bino elongolela bino ba selile ya baboloko ezozela bino na monde ya jugement pe na monde de trauma. N'ayez que comprendre message ezalaki bongo. Bien-aimé, mais tant wazalaki vivant na bandaki ko pese message na bandaki kote ya ye abandeka koloba nanga espérance okomi musika na nzambe mutu pozwa lobiko il faut ko arrêter makambo ebele o etali ba plaisir ba sentiment ya mokili. Moi j'avais arrêté tout na kata nyonso yo mutu za deuxième bureau baso biso ke kozala mobali ya mwasi ya mibale na mobali eza mabe. Eza mambo nzambe na bana na ye mobali wana afutela kanga ndaku obandi kotala ba avantage mais liboso eko koshone yo.
nga na boya na tika nga na tika nazwa pe mobali na nga moko me loi ya réclamation ya bakoko eria ekata relation wana elelo papa bana na nga aza vivant me nazwaka ba révélation nzambe olakisa nga aza na prison ya se ya mai mutu azo sécuriser na prison ya se ya mai famille na nga kote ya bopapa na nga nde namona mutu batia ye wana na kati ya prison tango tosambeli totuni nzambe a répondre biso alobi bozofunda nga pamba bien aimé intercesseuse pendant que ton intercédaka mpona bato bazosala biso mabe ezalaka accusation mpe ezalaka plainte mais ezala juste pendant que namoni papa bana na nga na se ya mai natuni nzambe eza prison et na se repentir nga nalakelaki ngombe mabe nalobela ye mabe nzoka aza innocent bakanga ye bien aimé eza na balwa mosusu yokanga familial na bino baloba bokobala te baloba bokobota te e soki oarrive kobala nde omona bato mosusu abali mobali akufi lwa ya libota ya famille ya bondoki esangani na lwa ya libota ya famille ya mobali na baenvironnement mosusu basinye liwa na ye nga na moni papa bana na nga na kati ya boloko et quand je demandais à Dieu m'a dit que eza loi o bakoko ya bakoko basinya batika bongo basalela yango bacérémonie basalela yango baoffrande basacrifice ke mutu akoki kobala na libota na bino aza te yango nayebisaka bino botikaka na bino polémique isika papa bana na nga aza eza université na nga eza enseignement na nga soki nzambe apermetaki te azala ngambo azali nalingai nabimisa babiloko nabimisaka te ya spiritualité nalingai nabimisa te mpona enseigner bato. Jean chapitre 17 verset 8. Je donne ce que Dieu me donne. Nazo partager pe na bato mosusu bazwa lobiko bazwa connaissance bazwa na ba capacité ya kobondela obali célibat ekwei est-ce que okwei si loi est-ce que ozwi temps ya kobondela ya kosala ba repentance ya kobima na ba loi ya libota ya kobima na ba condamnation ya ba pacte de sang ya sorcellerie familiale nde omoni ebele abali me mobali akufi asali 2 semaines na mariage akufi ezaka ba loi nga nazwi yango parce que papa bana na nga aza nano na ngambo kuna ya Égypte. C'est pour cela, bien aimé, dépouillez-vous, repentez-vous, car Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Oh, c'est important, Luka délivrance. Ko Luka na nous libala te, ko Luka na nous kobota te, Luka oyeba vina yonga na Luka na yeba vina nga. Enzamba bombela nge lote. Na lakela gingombe mabe. Nzamba limbisanga na sali repentance na retirer ba maloba nanga parce que ezo approfondir ye lisusu na kati ya prison pendant que nzamba lakisa kinga kiaza na kati ya prison aleli azalaki tout pâle azalaki akokonda makasi ezalaki prison ya mbetu ya mai abi ma planète otikinga na bite na tiki yote na eko raisonner aleli na tiki ndenge nini lo sambo nga nazo sala pona ye izo sala ke ici kazali ténèbre eningana do ténèbre ningana katangu na bondela kapona et même ndena loba kapona gingombe boye ténèbre yaka ko s'agiter na ngambu ya libota nanga na ngambu ya ba égyptien ba yaka koloba babandi ko finga mais na yeko comprendre que ezalaka ba agent ya ténèbre oyo ba sécurisaka ye parce que membre ya famille ya côté ya botata a répondre nga lobi ozo tumbanga pamba nga batianga kocha do intercession nanga ezo koma yo pe mutozo landanga o se separa na papa ya bana na yo se separa na mobali no boleka divorce kaka pamba boyebi te nini c'est pas ça lelo nazo yebiso vérité ezaka ba loi esimba ka soza deuxième bureau
So oza deuxième bureau au fanda. Mais ce que le bureau à la première bureau madame et fanda te selon loi ya famille. Ce que le bureau à la madame et fanda te. Ou bien ce que au bali oza na droit ya obota te. Bien aimé, ko welela nanu ko zoate. Welela ozwa délivrance. Et ça pena batu mususu aboti bana tata. Mais conscience ezaka kate ya koloba ke na arrêter nanu na bana mibale misatu oyo na luka nzambe na yeba vie na ngezo kende wapi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bato ebele bazo luka lobiko, mais bazo luka délivrance te, bazo luka kozwa, mais bazo luka délivrance te. Na kati ya délivrance, eza na koyamba, eza na ko recevoir. Na kati ya dépouillement, toza na délivrance. Délivrance yo luka kaya ndenge nini? Ozo luka délivrance otie ba kabelo. La Bible nous dit dans Genèse, créer l'homme à notre image. Ozalaka image na Nzambe. Selon Nzamba kelela yo, atia suki non naturel, atia basil non naturel, manzaka na ye ezalaka original. Mbebu na ye oyo couleur atia na mbebu nanga eza original. Ten oyo eza yango nde akelelanga original. Mais yo lobi te na ajouter. Ba ajouana ezalaka ba prison, ezalaka kolongola marque ya Jésus-Christ. Ezalaka kolongola marque ya Jésus-Christ. Mais au moins mutu azoluka délivrance. Ozobi c'est que c'est maman Marie de nuit depuis na banda luka délivrance. Marie de nuit akendaka na ba discipline. Marie de nuit akendaka na ba discipline bien aimé. Habillement na yo et kontaka. Et puis toza na ba mari de nuit ebele selon marque ya sorcellerie familiale. Toza na ba mari de nuit ebele ya ba mibali otolinga kana ba parcours à vie. Na bimana mukonzi mobwe, na bimana directeur mobwe, aza ibu, aza ngando, azalaka serpent. Aye kaka kosuye nzoto na yo. Oyebisa mutu mususu se dépouiller ya pour moi délivrance que ne moi mbangu batu balingi ko se dépouiller te akotambola na ba prophète nyonso lokola mutu azoke ko sala ba chana zandu asilisi zandu ya ba prophète tout. Mais problème est kaka moko, il faut abandonner de péché, il faut te dépouiller. Nzoto oyo eza temple ya molimo mosantu aza vérité. Mais tant que ozo salaba ajout na temple ya molimo mosantu qui est notre corps, délivrance nini olingi ozwa. Batu balingi ko abandonner te, mais batu balingi nzambe apesa, batu balingi nzambe asala. Lelo na koma ko enseigner connaissance nanga ebele na jui, surtout pour na monde ba sirène, surtout pour na monde ya loi ya famille ya bakoko. Ezuka tango ba na enseigner tango kaka ba permettre ko kanga papa bana nanga gingombe. Enseignement nanga mususu na jui ya kondima ke prison spirituelle eza tango emeka kufi. Maître texte akufa. Nzamba komi kolakisa nga torture ndenge nini elekaka na monde wana. Et je suis venu vous dire na ekosala la passage à Bible ya Jean chapitre 17 verset 8. Oyo nzamba pesinga na epe kopesa bino. Bien-aimé, luka délivrance. Zala vrai na nzambe. Ça la prière à confession. Ça la prière à repentance sincère pour ozwa lobiko. Ba vie auto sala kezaka ba prison ebele tomi kotisa. Alors il faut qu'on confesse. Yo muto sala ba avortement, ozolinga nzamba pambola yo, ozolinga nzamba fungola finance, olongola zemi et le Saint-Esprit m'a faire comprendre koloba ete pendant que bo avorta, bana wana bakenda kolela justice. Bana wana balelaka. Olongola mwana babeta tonga babimiso ebembe ya mwana lobi ena se débarrasser na eloko ango ebo rango ekititi yo sepeli meke kangelo finance eke kangelo stabilité eke kangelo yo esengo eke kangelo mariage mwana na mwana oyo avorta na vie azana kosamba na ye azole la justice na lolenge na ye. C'est pour cela il faut confesser. Au confesser,
Et puis osali repentance. Plus jamais na ko avortaka na vie nanga. Seigneur, na pesi vie nanga mobimbe pa na yo na ko avortaka te. Oyambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Otiki mabe. Olinga mibali ya batu. Confesser nzambe limbisanga. Na yeba kite. Mezana batu ebele. Azo luka lobiko. Me azana nuna babiloko na kati ya ndaku na ye. Na kati ya chambre na ye. Ezekiel. Passage ya Ezekiel lobi. Ba kati ya ba chambre. Bazana ba idolâtrie. Maman, une fille ezo simba te. Nazo luka délivrance. Azwa basuki ya ba sirène. Ba kabelo brésilienne. Atondisa kitunga mobimba zana ba sirène. Mais azo luka délivrance. Ozo luka délivrance. Osala temple ya ba beauté. Ozo luka délivrance. Ngana se dépouilla. Moi je suis planète. Nasayi muto barboke fille à talent. Nyoso bozo tia na tiaki yango. Mais dans le moment où on a eu conscience qu'il faut na kangolama, il faut na vivre la lumière de la vie éternelle. Je me suis dépouillé de tout. Atabo fingi, atabo lobby. Moi je suis dans la lumière. Moi je suis sauvé. Pona yeba ma bena malamu, matie ezoloba, to prier to veiller, na koma kobonde la peine azo veiller. Mikolo ya vie nanga. Bien-aimé, loi ya bakoko eza réel. Bakoko batika ba loi. Nga mona papa nanga na prison. Mais papa nanga kufa kala na daki so na ba 5 ans. Mais pendant que na s'approcher na trône ya Nzambe, ko luka Nzambe na kati ya sincérité, Nzambe la kisanga papa nanga za na prison. Et puis azo kama lobi okomi awa ndenge nini? Ah ba koma raté. Nga depuis bakanganga awa na lia kate nzala. Des années. Et ça prison. Bien-aimé, jugement est réel. Repentez-vous. Bino bo finga rabatu. Zwata ya oluka délivrance ya solo. Bimisa biema nyonso eza pona lokumu ya Nzambe te. Ozwa bokangolami. Se débarrasser na ba mibali ya batu. Eh, mari de nuit, olingi mibali combien? Naba mibali nyonso wana, oyebi ba état d'âme na bango. Mais il faut confesser. Il faut yebisa Nzambe alimbisa yo. Il faut talisa Nzambe parcours ya vie na yo. Yango neza porte ya délivrance. Délivrance ya makasi. Eza na confession. Attendez. La Bible me dit na kati ya Jean 1:1. Jean 1, chapitre 1, verset Bible zolo banabiso. Je m'excuse, hein. Bible zolo bana Jean chapitre 1. Jean 1 chapitre 1 verset 7. Yoka place o. Mais si nous oh là là, oh là là. Bible zolo ba lobi, si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier dans nos iniquités. Okosenga purification te sans que o confesser te. Na kati ya ko confesser nde okozwa pardon. Après avoir kozwa pardon nde okozala purifier. Yoko ki kosenga makila ya Yesu te sans pourtant ko confesser te. Okoki kosenga délivrance te sans pourtant o confesser te. Il faut confesser. Et puis nde okozwa pardon, et puis nde okozwa purification ya ba iniquité ya ba péché. Bien-aimé toye ba kosambela.
Prions avec le Saint-Esprit. Prions avec le Saint-Esprit. Luka délivrance nanenga bien. Luka délivrance. Pendant que ozana nuna idée ya kozwate ke na confesser aussi ça va prophète nyonso. Aussi ça va prophète. Merci beaucoup. Et ça là qui juste ce témoignage ya roye bisabino que prison spirituelle eza. Loi ya bakoko ezali. Oh roki ko négliger te. Il faut que sambela bien pour ozwa bokangolami. Partagez, commentez, likez et que mon Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.